RDC, tous les corps merci bien midi, bah bon, ça Kolanda, émission à www.zoomel1000.com. Donc si vous voté pour été, vous allez comporter toujours confiance dans l'émission à Bino ou ça Kolanda, les lots pour Meli Bino Basango ou Kolanda, dans mon collègue Hello, et pour les bino et vous allez faire ici pour vendre des boyaux canini ou pour Meli Bino, pour été bichon vous allez site Oyo, vous allez consulter information dans source, on a quoi informer Bino, paye toujours à partir pour y monter, paye tout pour ça Bino, bah Makamboning et amis comme Canada Ninja vérité. La moyenne était tout c'est Bino, Bino bah vous allez comporter confiance dans www.zoomel1000.com, vous allez la site pour vendre des moments Oyo, beaucoup de Basango Bino, vous allez causer là. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokosalela bino mwa résumé moke na ba émission oyo tosilaki kosala mikolo ewuti koleka pe oyo tosalaki mokolo mwa lobi. Bato mingi basilaki kokomela biso na oyo etali ba émission oyo tosilaki kolekisa pe bato mingi tango bakomeli biso balobi ete bazali kosaisir ba makambo mosusu tolobi malamu te po ete ndenge bango bazali kokanisela na ndenge biso tolobeli epesi bango mwa moto pasi moke ebongi malamu ete toloba yango pe tolimbola po ete bakoka comprendre. Bandeko babolingo toyebisaki bino ete biso tozali radio oyo toyaka nde mpona kotalisa mwa bamakambo mingi oyo esalaka neti ke komona ete peuple azali neti kolala pongi pe baopposant congolais bazali kosala neti kolalisa peuple. Mais biso tosalaka neti toya kolamusa mwa makambo wana tango mosusu moto mosusu azalaki kolala tango koyoka yango mbala moko alamuki. Mais lingi koloba te ke soki tozali kosala boye biso nde tozali bato ya mayele koleka bato nyonso te. Ezali likambo ete ke toloba ete biso bato ya mayele koleka, mais tozali kolakisa ete na bamakambo mike mike oyo ba diaspora congolaise to ba peuple congolais bazali kobosana kotika yango eleka yango nde moto ezali kokende na kati na rechite ya mboka na biso RDC. Après na sima bato mosusu bazali kokanga bato mosusu bazali kokanga bato mosusu bandoki pona oyo etali mboka na biso Congo, alors que tango bazali kokanga bato mosusu bandoki bango moko kanga ndeke na ignorance na bango na makambo ezali ko échapper bango batikali kidiba pe bazali kondima oui na kidiba wana ndeki ndoki mobimba yango wana oyo etindi ete lelo bakoma bato moko bazali ko mona makambo ezali koleka boye pe bazali koyeba te nini basala bakomi nde kokanga bato mosusu bandoki, alors que soki otali malamu kindoki oyo ezali lelo kati na ba diaspora congolaise ezali kaka kindoki ya ignorance yango nde ezali ya la base ya makambo nyonso. Kindoki oyo ezali lelo elati ba diaspora congolaise ana poto bandeko ezali nango kaka kindoki ya ignorance. Okomona moto mosusu bazali kobetela ye lisolo un opposant congolais azali koya koloba lisolo bandeko. Okomona tango opposant congolais ana azali koloba mais na kati na lisolo wana azali kopesa bino référence ya likambo, référence wana bato basi ba viva yango na likambo eleka na kati na référence wana tango azali koloba bozali kotala na likambo ya azali koloba na ndenge elekelaka bozali komona ke ezali ndenge moko te, mais bato po batombola mongongo baloba ete te okosi bato balingi koloba te pe babeti maboko balobi ete bravo moto nde yeyo oyo biso tondimi, mais en réalité ezali na yango kaka ba septembre ya tango ya deuxième république nde yango wana kokota mingi awa lelo na pote pa ba diaspora congolaise omoni pe lelo oyo bato mingi batikali bato oyo bazali kidiba pe lelo oyo kindoki ya makasi oyo ezali kozwa
communauté congolaise ana poto ezali kaka kindoki ya ignorance po ete kokosama eleki mingi bato bazali kokosa bango na kokosa mosusu bakoki kokosa moto te me oza komona moto avandi na poto bambula ebele me bazali kokosa ye baza koyebisa ye makambo oyo ezali komona na ete likambo bazali koloba ezali ndenge wana te ezali boye me moto mpo na ignorance atikali kaka boye sa meme kotuna motuna mpo na ye aza komona kaka nazali mwana mikili nabeta 15 na poto 20 na poto yango kaka nde etikali na motuna ye me bazali kokosa ye na bamakambo bandeko sanke meme bayeba bandeko babolingo nakobanda sikoyo kokende na bino point par point po ete nameka nanu kofungola bato ebele mwa bamakambo mingi po ntango baopposant congolais balobaka na biso bamakambo balobaka kaka mbango mpe bazali koleka biso mpe tozwi maboko tobeti me sa meme bosala analyse ya bamakambo oyo nyonso tu bato wana balobaka nakoyebisa bino boye bandeko babolingo nakolinga na souleve point moko ndeko tala neti papa oyo azali moto ya IDPS oyo tosalaki émission na ye lobi oyo azali koloba liboso ya kamera ete bandeko babolingo ezali kutu na likambo oyo nalingaki naloba yango te me nayebisa bino kaka mpo ete ezalaki neti secret me nayebisa bino deja Etienne Tshisekedi ndenge azali wana tosololaki deja likambo ngo ntango towuti na États-Unis aza kopromettre na bakongolais nyonso ke soki azwi bokonzi apromettre na badiaspora congolaise nyonso oyo bazali na Europe toloba kaka na mokili mobimba diaspora congolaise nyonso bandeko alobi yango malamu tata wana ke diaspora nyonso tu akosala conteneur toloba de conteneur plein na biloko aye nango na Congo akofuta douane te bandeko yoka condition na bango bapesi il faut bofungola matoi po bomona esika nini lokuta na bango ezali pe bazali ko distraire bino yango tolobi ba congolais il faut bolamuka toza kolala mingi bato IDPS balobi boye papa Etienne Tshisekedi soka azwi bokonzi selon plan na bango na condition bapesi diaspora congolaise nyonso azali na droit ya des conteneurs plein na biloko akiti na yango na Congo akofuta douane te ekoti ofele me bandeko bozali ko comprendre eloko moko ezali koleka wana te ezali ba biloko babengaka ngo neti ba piège me mingi bazali ko comprendre te ezali neti baye ko signer o contrat ndenge tomonaka na poto awa o signer contrat ya likambo moko me tango bandi ko kende na kati na nzela ya contrat wana mokolo ekoya konginda ba article mosusu bimi obandi komituna menga na contrat na sinaki boy nzoka nde na contrat il faut kosala attention po ete na contrat tango basiniaka tango balakisaka moto contrat oza ko signer contrat bien ya téléphone bien nini bala bakolakisa yo kaka ba makambo bakomi ya minene balobi tala bo contrat na biso boyo moni te bato bien mendeko bwaka miso na se sika ba makambo bakomaka mike nde sika piège ezalaka wana bato mingi batenaka compte na yango te pe baserandaka compte na yango te bayaka koyeba yango nde na nsima ntango engindaka eloko oyo bato ya IDPS bazali kosala lolenge moko ndenge tomonaka bapiège ya bacontrat mingi bato basiniaka na poto bakoyela yo contrat balobi tala contrat oyo soki ozwi ndaku oyo na ndako oyo topesi yo tala bacondition mbongo kobanda kofuta kaka moke yo ntango omoni kaka wana olobi makambo ngo ebele tika na sinye mbango me ndeko keba na makambo oyo ezalaka na se ya papier ya contrat bakomaka mike oyo bato bayebaka te batiaka yango kate po mingi balandelaka kaka makambo bakomaka ya minene oyo bakomaka ya mike ezalaka na baparagrafe moko bandeko yango nde moteko kosumbisa yo mpe kobimisa yo motoki likambo mokolo oyo likambo engindaka
na banzi ete makambo nazali koloba soki nazali kokosa tango mosusu bato mosusu bakokanisa ete mama Rosalie azali liboma me nazali koyebisa bino makambo oyo ezali vrai bandeko na koyebisa bino ete bato ya IDPS balobi boye Congolais nyonso oyo azali na diaspora oyo babengi ye diaspora congolaise soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi papa Etienne Tshisekedi apesi condition alobi ete Congolais nyonso tu aza na droit ya 2 conteneurs plein na biloko amemi yango soki amemi yango na Congo akofuta douane te bato mingi tango baki kaka 2 conteneurs na biloko plein ekei na Congo akofuta douane te bato mingi balobi tala ba makambo papa Etienne Tshisekedi alobi ezali penza malamu me bandeko ezali je mobimbo basali bino ezali piège bandeko yango tolobi ete ndeko osali 20 ans na poto osali 18 ans na poto 30 ans na poto il faut ndeko kofungwama na mayele cerveau il faut fungwama pona nini nalobi boye bandeko bato IDPS bazali mayele mingi bayebi eloko nini baza kojouer na condition na bango balobi ete Congolais nyonso tu soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi ya diaspora azali na droit ya 2 conteneurs plein na biloko akokita nango na Congo pe akofuta eloko te mais ezali piège basali bino bazali koloba bien po ete on remplir condition wana yo diaspora il faut sala 2 conteneurs plein na biloko okiti na yango na Congo wana nde okofuta douane te okotisi yango ofele bandeko bofungola matoi balobi ete soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi diaspora nyonso azali na droit ya 2 conteneurs plein na biloko akiti nango na Congo wana nde okofuta douane te donc koloba ete na ndenge ya condition bapesi ndeko ezali lokola contrat soki yo osali plein ya conteneur moko oke nango na Congo donc ozali na kati ya baloi oyo bacondition oyo bango bapesi te soki mpo osali 2 conteneurs eke baconteneur wana nyonso tu mibale baremarke ke eza plein te na kati biloko ezali plein te donc ozali na kati ya mibeko te ezali babiloko oyo babengaka yango ndenge nini bajouaka na psychologie ya bapeuple oye kozala ete soki mpa azwi bokonzi okomi kokende na conteneur moko kiti nango na Congo ondeko efuta douane papa Etienne Tshisekedi alobaki bayebi so babi te papa Etienne Tshisekedi alobaki malamu ezali condition moto oyo akosala 2 conteneurs plein na biloko nde akofuta douane te bandeko mais soki bato bapesi condition oyo baza mayele bayebi tina ke awa na poto ndenge ezali awa na mboka nyonso na badiaspora congolaise ndenge esika tovandi awa bato IDPS bayebi ete aucun congolais soki tango mosusu tozali toloba tango mosusu 30 congolais na pesi exemple na poto topesa exemple tango mosusu 8 millions ya bacongolais bayebi yango ete tango mosusu sur 8 millions wana okomona tango mosusu na kati ya 8 millions ezali kaka na 5 personnes oyo bakoki kozala mesure ya koremplir kosala kozala na bamoyen oyo ya kotondisa 2 conteneurs mpe kotinda yango na poto epe kotinda yango na mboka mpe bayebi yango malamu na bato mosusu ndenge bamonaka ndenge badiembelaka za na biloko na ezoluka moto ana conteneur akende kotya bayebi ete bakongole mingi na bakondition wana baza ebele te yango wana balobi eloko wana mpo bayebi ete bakoleka ta 10 to 20 te baza mayele bato oyo epuis oyo balobi ezali condition 2 conteneurs balobi malamu 2 conteneurs epuis 2 conteneurs yango bazo préciser il faut ezala plein na biloko wana soki ekei na Congo okofuta douane te ndeko congolais nini oyo akoki kosala 2 conteneurs plein na biloko kaka ye moko moto oyo afuta douane te omoni bayebi ete bacondition ya bongo tango bato bakoyoka yango balobi papa Tshisekedi asali bien mais bango moko bayebi ete sur nombre ya bakongolais oyo bazali na Congo bayebi ete ebele bakoki kozala na possibilité ya kosala plein to congolais moko akozala na possibilité te ya kosala baconteneur mibale plein na biloko mpe ekende na Congo afuta te mpo bayebi situation ya bakongolais
ndenge tozali na poto me bandeko pona kende mosika te ngai mama ozali na kosenga kuna na technique batiela biso babilili botala bino moko ndenge nini bato oyo bazali koyena badiscours ya kolalisa bato pe bomona ndenge nini bazali kokosa me bazali koyeba te peuple ya lelo azali lisusu peuple ya lobi te na kosenga na technique kuna batiela biso ba image s'il vous plaît. Kadisa ndenge nini ya kointégrer diaspora aussitôt que Tshisekedi a du pouvoir. Je vous donne 2 mesures. Oh, déjà président Tshisekedi a annoncé esika touti diaspora nyos oyo alingi azonga na Congo tokoluka moyen nini soki conteneur mibale soki misato otondisi biloko na yo oke ko s'installer na Congo ofuta douane te diaspora nyoso oyo la première mesure na eso d'ailleurs ezali mabe lokola na bwaki yango mais c'est pour vous donner un avant-goût. Oui. Deuxième mesure mais ezali 13 mesures concernant diaspora. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini monsieur Mubaki auti koloba na oyo etali bamasolo ya kolalisa na bakondisyon oyo bazali kopesa bato po ete bayebi ete sur 10 congolais oyo na poto tango mosusu akozala kaka moto moko oyo akoresir na kondisyon oyo bapesi. Bandeko bakei lisusu trop loin kaka na makambo ya kolalisa pongi wana banani kaka bato ya parti politiki ya IDPS. Bandeko boyoka balobi lisusu ete soki papa Etienne Tshisekedi aleki bakopesa na diaspora congolaise nyonso occasion ezalozalaka na mwene ditu soki wapi na kati ya village bakopesa yo une partie ya mabele po ete otonga eloko nyonso tu yo lingi. Me bandeko babolingo bino bato ya mayele ifo botala tango bazwaka mboka tango mokonzi ayaka na mboka boyebisa biso abandaka nanu kotala bakondisyon ya bato bazali na pasi to abandaka nanu kotala bakondisyon ya bato oyo bazali deja na mwa ba moyen. Bandeko babolingo boyebi combien de bato bazali kuna na Congo bamosusu kutu bazanga bisika ya kolala bamosusu bazali kolala libanda kelelo papa Etienne Tshisekedi azali koloba ete soki azwi bokonzi akopesa baparti ya mabele na 8 millions de congolais oyo bazali libanda ya mboka babengi biso ba diaspora akopesa na moto nyonso tu mabele po ete atonga eloko ya alingi. Me bandeko ebongo bino bato ya mayele botuna bato ya pasi oyo bazali na Congo oyo bazali konyokwama mpona nini akoki kopesa bango occasion wana te olia pesa biso bana ya bakongole oyo tozali libanda ya mboka oyo tozali tango mosusu na posibilité ya kobeta kayu makasi mpe to ozwi mbongo na oke osombi lopangu ebongo bato oyo bazali konyokwama na Congo bomoni wana nyonso to ezali mpona nini bandeko ezali ba stratégie bazali kosala lokola yebi ete batourne na ye ndenge azali kosala bana ya diaspora bacongolaise diaspora congolaise oyo bazali kosala bacotisation mpona parti na ye abandi kobimisela bango bamomoko ya koflate mpona nini baluka ndenge nini ya kofaire gonfler kesi ya parti ya IDPS bapo tozali koyebisa bino bandeko babolingo na minute oyo kesi ya parti ya IDPS eloko eza te nde bato bazali comprendre te ti ndenge bozali komona ona autaki na États-Unis bakutanaki na mokonzi boyo bakonzi wana baza koluka bango wana nyonso masolo ya bambata ndeko bato bazali kokanisa ete peuple congolais ya lelo azali peuple congolais ya lobi bazali koyeba tete tango papa Etienne Tshisekedi azali kosala batourne na ye bakongolais ebele mpe bazali kolandela évolution ya bamakambo oyo lelo tokomi koyoka oh non bakonzi ya baaméricain bamosusu kutu bakomi kosenga rendez-vous bango moko tala lokuta papa oyo Mubaki azali kokosa mpona nini po ete wana nyonso tu lokola basombelaki etike yake amoni États-Unis amoni Canada donc akomi koloba bamakambo oyo meme akoki koloba te
tala ndenge tozali koyebisa bino moto ya boye azali capable même ya koloba ete bandeko bovote papa Etienne Tshisekedi po ete akozala éternel akokufa te po ete azali kokontrole lisusu balangage na ete oyo azali koloba liboso ya kamera azali kaka koloba n'importe quoi mpo na nini po ete kizunguzungu ya tike oyo basombelaki ya États-Unis na Canada elangwisi ye akomi koloba kaka bilobela bandeko po tokota na kati na masolo na biso malamu totiela bino nanu ba bilili oyo ezali kotalisa esika Monsieur Mubaki alobaki ete soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi bakopesa occasion na badiaspora nyonso tu po ete bapesa bango parti ya mabele moto nyonso azwa parti ya mabele po ete atonga eloko alingi bandeko kokamwa ata kutu bakonzi ya États-Unis bapays riche oyo basalaka bapropagande batikala kopromettre badiaspora teke soki nazwi bokonzi na kopesa moto nyonso tu une grande partie ya mabele po atonga eloko alingi bandeko kokamwa tolanda na babilili po ete tolakisa bino ndenge nini badiscours ya deuxième république ekomi kozonga bazali kolalisa bapeuple congolais pongi me bayebi ete temps oyo bayebi teke temps oyo ekomi ete bapeuple congolais basili kolamuka balingi lisusu kotikala na kati na kibolole ya deuxième république te yango nde sikoyo parti ya IDPS ekomi koyela biso kibolole wana bandeko babolingo boyoka bino moko pe bolanda na babilili sima tozongela masolo na biso baimage s'il vous plaît. Deuxième mesure yo kiti na Congo soki ozalaka na Kasumbalesa bapesi yo lopin de terre obandi kotonga ndako na yo soki ozalaka na Kasongo bapesi yo place otongi ndako na yo soki ozalaka na Gemena bapesi donc batrain ba mesure wana parce que biso tolingi na expérience oyo boza na ngwawa ebele Tshisekedi ya bandi bo bandi na ye elongo kotonga mboka na biso toza isu na ta ya koperdre bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini baserie ya lokuta to badiscours ya tango ya deuxième république ebandi kobetela biso bakongolais ya diaspora awa retour kaka epai ya baopposant congolais na biso oyo balingi mboka te oyo bazali kofaire croire biso ke bango nde balingi mboka me basini ezali kolakisa po ete lelo bato ya boye soki bazwi mboka bakoyela biso kaka na systeme oyo Mobutu ayelaka biso oyo ya koloba n'importe quoi badiscours ebele me suka na yango kimona meso bandeko tokoya kotalisa bino lisusu eloko moko po tolakisa bino ete bato oyo bazali bato ya lokuta ndeko nani yango ayebi teke tango Mobutu apakataka mbango ezalaka nde bakadogo oyo ya AFDEL tango bayaka nde bakimisaka Mobutu me lelo oyo bandeko babolingo bato ya IDPS bazalingi kofaire croire na biso ke bango nde moto bakimisa Mobutu bandeko tokamwe epe toseki bandeko tango bapeuple babandaki koloba ete papa Etienne Tshisekedi ata baminduki kende luka yo yako kopesa biso mpe tolongola Mobutu abandaki koloba nini ate botika ndenge ezali yo na IDPS ezali parti moko tolingi violence te bamakambo ndenge na ndenge me lelo oyo bandeko babolingo bango bakomi kosomba lisolo ya AFDEL mpona koloba ete bango nde moto bakimisa Mobutu bandeko tango Monsieur Mubaki oyo alobaki bamakambo oyo elekelaki ngai mama Rosalie nde naye komona ete en tout cas moto oyo bazali kotinda mpona aloba makambo ya IDPS azali mpenza tyaku mpe bamakambo mingi ayebi te bandeko tokolinga to apprendre nano moke na Monsieur Mubaki po ete azali koloba mingi lokola tyaku me ayebi eloko ayebi penza makambo azali koloba te me ezali kaka sentiment wana nyonso tu po ete lokola basombelaki etike ya États-Unis na Canada aza komona yango ndire suka ya mokili yango na ezali kotinda ye po alobaka n'importe quoi papa oyo aye koloba ete papa Etienne Tshisekedi nde moto IDPS nde moto esalaka makasi mpe bakimisi Mobutu te
boyebi histoire te bobosani bato bakimisa Mobutu na mboka ezali Afdel ya Laurent Muzee Kabila wana histoire wana yebani ata mwana oyo abotamaki na moma wana soko tuni ye akoyebisa yo boni lelo bino bokomi kosomba histoire wana boloba ete bino nde bato ya IDPS bokimisaki Mobutu tango kutu bandeko babolingo Mobutu aza na Cap Martin aza kobela tango ba peuple congolais bazali koluka meme papa Tshisekedi akende ko Sierra Leone bato ya Afdel bayebisi balobi tala bato na bazali koya tozwi occasion bato bakolongola Mobutu Sierra Leone bango papa Tshisekedi a préféré asomba ticket avion alanda Mobutu mbangu po ete akende koyebisa Mobutu pesanga poste premier ministre boyeboye alors que na tango la peuple asa mona gete solution Mobutu akende kaka mais yake iko sala coalition na Mobutu po nini azalaki kaka nde na besoin poste ya premier ministre bandeko nde lelo bongo yango loba ete yende papa Tshisekedi nde asalaka nde akimisi Mobutu pona nini bozali kolinga kochange histoire lelo komi ete Mobutu ndenge akimaki bino nde moto bokimisaki Mobutu bandeko tango bato deuxième république bazali kopakata mbango kokatisa na bapirogue na Congo Brazzaville ekomi nde lelo bino bato ya IDPS mutu bokimisaki bato ya Mobutu na Mobutu ye moko bozalaka na verité mpona nini bozali kokosa boye bandeko tolanda na babilili boyoka bino moko ndenge nini tata oyo azali kobetela yango kutu tolo azali kosevante mais azali koyeba te ke histoire bachangeaka yango te histoire ese eyebanaki ke moto akimisa Mobutu ezali bato ya Afdel pe oyo Mobutu akima akota na avion bachaussette na makolo ezali te pe bazali komema ye colonel Otoko atomboli ye lokola saki ya fufu abwaki ye na kati ya avion boyebi yango te o colonel Otoko alobaki ete aza koyebisa mama Bobila Dawa soki ozali kotia mutu makasi olingi teke bokota na avion en tout cas na koabattre bino boyebi yango te lelo ekomi ete papa Tshisekedi nde moto akimisaki Mobutu vraiment bozali kolinga kochange histoire yango na bana na biso bakobotama bakoya na nsima bakoyeba histoire ya mboka te po ete bapapa bino moko bapapa na bango lokuta na monoko esika ya koyebisa bana verité bolingi koyebisa bango verité te yango na bomonaka ete biso bato mundi tozali kozonga nsima po ete bahistoire na biso tolingi toujours kochange yango koloba esika ya bosolo tolingi koloba bosolo te tolingi koloba lokuta mpona kosala bato plaisir mais okomona histoire ya mondele azali koloba histoire na ye ndenge ezalaka azala kopesa na badetail mais soki ekomi pa ya moto mundu akomi kolinga kobalola yango kobongola soki amoni ete kotana ezalaki mabe akomi kolinga kokosa ezali pasi mpe mawa bandeko bolanda na babilili botala ndenge nini mese Mubaki oyo azali kokosa mais azali koyeba teke oyo azali koloba ezali yango te ezali nde Afdel nde moto ekimisa Mobutu ezali te papa Etienne Tshisekedi na bato IDPS ndenge azali kobetela yango tolo mpona koloba ete bango nde bakimisa Mobutu kokamwa bandeko na kosenga kuna na régie babilili s'il vous plaît Mubarak akei nde Kabila akoresiste Mobutu tokimisaka ye nde Kabila akoresiste akoresiste te yango tozokebi Mubarak akei nde Kabila akoresiste Mobutu tokimisaka ye nde Kabila akoresiste te yango tozokebi bandeko babolingo na banzi ete bino moko bowiti kolanda pe komona ndenge nini tata oyo azali kokosa makambo oyo eyebanaki oyo moto nyonso tu ata mwana oyo abotami mokolo ya lelo ayebi ete Afdel nde moto ekimisa Mobutu me lelo bango bakomi kolinga kosomba lisolo yango mpona koloba ete bango nde bakimisa Mobutu bandeko babolingo na kotisa bino lisusu na poe moko mpona kolakisa bino ndenge nini bazali kolinga kaka komanipule biso me mbala oyo ekosimba te problème ezali nini papa oyo Mubaki aza kotalisa na mokili ndenge nini IDPS bazali populaire kuna na Congo ke papa Tshisekedi sur tous les 4 coins ya Congo azali ko maîtriser yango pe ba
bato nyonso tu ya baparti politique mosusu bazali ya kodinda nde papa Etienne Tshisekedi azali na top nde tolobaki soki boye ezali malamu na information azali kopesa biso po ete epa na biso ezali te information moko ya sika po ete totikali nanu komona yango te kuna na Congo. Mais eloko eko kamwisa biso po mona kaka bango moko bazali kobeta kotourne na kati na bamaloba na bango sanke bamiyeba tellement akosi tozali populaire papa Etienne Tshisekedi soki bavote biso te seke basali kanai abeti monoko alobi mais po mona conclusion ya makambo nyonso alobaki pe elakisi lokuta na bango aye koloba nini tokosenga na badiaspora congolaise nyonso tu oyo azali na ndeko na ye na Congo abenga aloba ete mama ou bien papa nakotinda mbongo mpo na boye mais luka 4 personnes oyo bakokende mpo bavote papa Etienne Tshisekedi bandeko bolanda malamu papa Etienne Tshisekedi azali populaire na Congo papa Etienne Tshisekedi akangi tous les 4 coins Congo bapeuple nyonso balingi ye mais comme lisusu ete bandeko ya diaspora bobenga mpona koyebisa bandeko na bino boyebisa bango ete papa Etienne Tshisekedi ndenge azali tokotinda mbongo mais papa Etienne Tshisekedi ndenge azali na bovote boluka 4 personnes ata na famille moko 4 personnes bandeko babandi kosalela yango bakalkile mais bolobi ete azali populaire soki azali populaire et comme lisusu ete avant moto atinda mbongo apesa condition bomoni place ezali kolakisa ete bozali ya kodinda pe Joseph Kabila azali koniata bino na ndenge ya kosakana te bandeko babolingo oyebi bapropagande oyo bango bazali kosala baza koyeba teke ezali bozoba biso tozali komona yango ke ezali bozoba ndeko yo kanisi moto ya kini soka za mpiaka ata ebisi ete ndeko nakotindela mbongo me ndenge ezali na famille fo 4 personnes oyo bokokende bovote papa Etienne Tshisekedi yo kanisi moto akini akoloba ete ate nalingi te akondima te aza na besoin mbongo akokoyebisa mpe ya bien tokosala bongo banini mpe bakei kuna na nini oyo na bureau ya vote bavote na bango Joseph Kabila bomoni teke bino bato ya poto nde moto bozobima bangoto bobo ozolinga okotindela bato akini mbongo mpo oloba ete napesi yo condition voter Joseph Kabila est-ce que tango akokende na bureau ya vote yo kozala kuna oyebi teke ndenge akei kuna akokende tango mosusu voter na Joseph Kabila po andimaki kaka po asala plaisir po yo tinda mbongo alors bino bana ya poto yango tozali koloba ndeko tango ozali kobeta tolo nasali 15 na poto nasali 20 na poto mais est-ce que bamakambo mosusu bolobaka liboso ya caméra elakisaka penza valeur to eloko oyo bozwi na poto na bambula oyo bosali oyo bobetelaka tolo liboso ya bakamera po toza koloba na moto ete obengi ndeko na olobi ete bon ndenge ezali yo na boyebi kengam natindaka mbongo bon naza kotinda mbongo ndenge ezali yo na papa mama na bana misusu 4 personnes bokende bovote papa Etienne Tshisekedi mais ndeko atanga soki naza na Congo nakondima nakoloba malamu mpenza na ndimi mais soki mokolo bavote nakosala motema na nge elingi eske yo mwana poto koya kotelema liboso ya na kati ya bureau ya vote po tala ete natindaki mbongo ale natala ndenge moto akovote bomoni place kibolole na bino ezali komonana ezali kibozoba yango tolobi ete bino bolobi ete papa Etienne Tshisekedi azali populaire kuna na Congo mais ndenge nini ekomi lisusu ya kobanga koloba ete no bacondition ndenge ezali wana ifo bosala boye bandeko boza ya kozinda botika bamakelelo oyo bozali kosala boyebi ete na kati ya terrain Joseph Kabila kangi tous les 4 coins yango wana bokomi koyeba na badiscours moko soki papa Tshisekedi aleki te seke batriche oyo kutu na kati ya terrain toza komona ta baaction moko te eloko te ye aza kobaluka wa mpona kosenga bato bamabonza wana nde bozali koloba triche bamabonzo aza kokende kosenga ekomi nini bobaloli yango bakonzi États-Unis bazali koluka bango bazali koluka papa Etienne Tshisekedi bango moko po ete basolola bandeko bino bokanisaka ntango bokosaka bato boye ondire bato baza kolandela évolution ya papa Etienne Tshisekedi te ndenge aza kotambola bokokosa kaka bato nde baza koyela bino na badiscours oyo bomesana kolalisa mais biso bokokosa biso te na bamasolo na bino ya lokuta bolingi kotalisa na mokili sikoyo ke Joseph Kabila nani
papa Etienne Tshisekedi nde moto bapesi ye valeur na baoccidentaux sikoyo koleka Joseph Kabila nzoka nde kaka bamasolo boza kobota na bino na bato ya deuxième république différence ezali te mpo na kolakisa ete ezali kaka na basini oyo ezali kolakisa ete na Mobutu na Tshisekedi bazalaka na bango kaka moto moko bandeko mpo na kokende mosika te na kosenga na bino botala bino moko na babilili ndenge nini tata oyo na kombo ya Mabuki azali koloba ete na bato pona kokende ko voter il faut ko sensibiliser ba famille pe ko yebisa bango atala boye bandeko wana ezali bozoba po ete moto azali ko raisonner akovanda le bien nakoki pe ko sala o lelo bazali koloba mais moto na kotindela mbongo na Kinshasa est-ce que na kozala penza sûr que tango akendeki kovota ki papa Etienne Tshisekedi po ete moto mosusu akondima po aza na besoin ya mbongo mais après tango akokende kuna atiene kombo ya Joseph Kabila yo koyeba yango balobi ete tosali bambula ebele na poto bastratégie mosusu avant kosala yango bolobi ete te biso tozali bana ya poto il faut koraisonner na likambo tolingi kosala tala biloko bokosala go nde mpe bokomona esika ete bato ya Kinshasa bakolia bino bambongo ekozala kutu neti loto na bango bakomona yango neti bindo asanzeli bango mbongo bakosepela kutu bakolela yango fort mais mitema na bango oyo eza na kati ya mitema na bango bokomona ete bino moko bokoloba ete soki toyebaki na kosenga kuna na régime batiela biso ba image totala ndenge papa oyo azali koloba ete bato bakende benga bandeko na bango kuna na Kinshasa pona koloba ete non il faut que voter papa Etienne Tshisekedi avant ya kotinda mbongo koluka 4 personnes na famille moko bandeko ezali pasi pe mao ba image s'il vous plaît donc yango tosengi na diaspora bon pardon mingi moto na moto ya diaspora akamataka bato mine loba na ye voter Tshisekedi na UDPS mikolo nyonso rappelaka ye akoma déjà bakombo ya bato ya UDPS président d'abord Tshisekedi na ba député ya UDPS donc bato mine kaka po likambo ekomi likambo ya mboka eza sur likambo ya Tshisekedi ye moko te likambo ya UDPS ye moko te bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bozali komona bino moko ba série yango ya makambo ya lokuta ndenge nini ezali ko continuer ezali pasi pe mawa na banzi ete bino moko bozali ba adulte bozali ba père de famille et bongi ete na ba image te pe na makambo biso ba journaliste ya radio Zoomel mil tozali koloba boy etidiaka botala soki o biso tozali koloba tozali kokosa ou bien bango nde moto bazali koloba vérité biso tozali na kati na lokuta ou bien biso bato tozali koloba vérité bango nde bazali na kati na lokuta yango ete tolobi na ba peuple congolais toyi kosami pendant 32 ans sikoyo tolinga teke tikala kaka na balangage tozalaki na yango na ntango ya deuxième république soki toyebaki ndeko na koyebisa yo eloko moko il faut kotia yango na mutu na yo moto oyo alingi mboka akomonisa ete alingi mboka na ye mais soko omoni moto azwa koyebisa oyo alingi mboka po asala quelque chose na mboka na ye il faut ye pembeni na bino soki bovote ngai bandeko bino bokanisi ba leader lokola ba papa Etienne Tshisekedi basimba ba mofuku ya mingi te bazalaka na bambongo ebele mais il faut pe komituna basalela pe mboka depuis kala tolongola kutu Kinshasa mais na ba région na bango biloko nini basali oyo ete tikala neti souvenir tokokoloba ete papa Etienne Tshisekedi asalaka boye na région na ye tala eloko atikaki ata na kabeyaka mwanga bandeko soko okei lelo na kabeyaka mwanga bandeko okomona neti ondire ebandeli ya mokili zamba na zamba pe bandako ya matiti atiki ate eloko te tango bato balobaka kaka ngwanda atiki eloko te mais papa Etienne Tshisekedi mpe atikeli bakasa ya eloko ya malonga te atikeli bango mpe eloko ya malonga te po ete eza na bakasa ye mosusu mpe balobaka yango balobaka ete vie oyo azali kaka moto azali kodistraire biso banini mais na région na biso mpe eloko ya monene asali te mpo na kolakisa ete bazali koyela biso kaka politiki ya badiscours ya lokuta ya kolalisa
ezali pasi mpe mawa. Nakosenga ete papa Roger ozwa maloba po ete otalisa pe deuxième série ya makambo oyo tozali yango mpona koéclaircir bapeuple congolais. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bapeuple congolais tozali koyebisa na bino ete tango oyo ezali tango malamu ifo ete tofungula miso po ete bandeko babolingo soki totali mboka na biso esika touta pe na batan oyo nyonso tu bato bazwa biso ndenge mboka ekenda na kati na kuzinda ndenge ba distraction nyonso tu bato basala biso ezala papa Etienne Tshisekedi pe na kati na ba distraction na zalaka bandeko. Mais lelo oyo balingi ko faire croire na biso ete lelo nde soki papa Etienne Tshisekedi azwi bokonzi na Congo tokozala na vie meilleure, tokobanda kolia 3 fois par jour, bana bakobanda kokende classe ofele, bato bakobanda komema ba conteneur, 2 conteneurs, ba diaspora memi 2 conteneurs ya biloko plein na Congo. Pe okofuta douane te ba makambo ndenge na ndenge, mais bandeko babolingo. Il faut bolamuka na pongi. Babiloko yango tozali koloba yango nde lalisaki mboka na biso na bakao. Tango bazako yebisa yo ke na ba discours talabo mais tango kokoma pona réalisation et komi ba explication bo monika ka botala ndenge zalaki bani babiloko yango yo. Bandeko babolingo. Ngai sikoyo na kokota na point mosusu oyo ezali kotalisa ndenge nini bato yo pe mosusu bazali kobomba mboka na biso. Bato bazali kobomba mboka na biso ezali banani. Ezali pe lisusu bato bazali kopesaka bato ba témoignage oyo. O ndenge tozali komona lokola par exemple na émission de salaki ya Mama Kalanga. Bandeko ba bolingo. Ona ete bokomela ki biso mingi na likambo itali Mama Kalanga. Mais tokoyebisa bino boye bandeko mingi bazali kokanisa ete tozali tango mosusu ko critiquer Mama Kalanga be te ezali likambo ya critique te mais ezali likambo tango tozali koloba ndeko fungola mato yoka mona ete tozali kosala koloba ba makambo tika kaka toloba te bandeko. Mama Kalanga oyo soko landi na ba témoignage na ye avant kaka ye moto ayelaka biso message alobi ete Nzambe a permettre na ye afungola monoko po aloba po na Congo ekangola mboka na biso ekangola po ete mboka na biso ezalaki na maboko ya Satana. Bandeko na zongeli lisusu na ba pepe congolais po ete ekolamusa bato mosusu bazali kolala jusqu'à présent na pongi. Na témoignage ya Mama Kalanga ya oya pesa avant alobaki ete Nzambe nde moto a permettre ye abanda kopesa ba témoignage wa loba mokili yoka po ete Nzambe alingi kokangola mboka na biso na makambo ya molili esika ezalaki po ete mboka na biso ezala délivrer. Bandeko soki Nzambe ayebisaki deja Mama Kalanga ndenge wana eke kaka Mama Kalanga wana asi apesa pe ba témoignage na ye bato bayoka ke lelo oyo kaka Mama Kalanga wana azali koyea liboso lisusu ya kamera pona koloba ete akoyebisa journaliste abi mboka na biso ndenge ezali wana mboka na biso ezali na kati ya kokundama pe mboka na biso ndenge ezali wana mama journaliste nazali koyebisa mboka na biso ndenge ezali wana mboka na biso po ezala délivrer ezali kaka na mokonzi ya koya soka yebi Nzambe nde mboka na biso kokangolama epi azali koloba ete mboka na biso po ekangolama ndenge ezali wana bandeko nazali na bamakambo oyo etali mboka na biso me moyena bimisa yango ezate na bombi yango kaka na koki koloba yango te bandeko bomoni ndenge bazali kosakana na bato bomoni ndenge bazali kokosela Nzambe makambo alors botuna siko na Mama Kalanga Nzambe oyo ayebisaka ye na ba témoignage no alobaka liboso oyo apesaka témoignage alobi ete Nzambe nde moto atindi ye alobi ete afungola monoko aloba po ete alingi kokangola mboka na biso na misala ya milili donc oloba ete Nzambe wana akangoli nanu mboka ya Congo te jusqu'à présent
peut-être kaka même mama kalanga wana lelo azali koyela biso azali koloba ete mboka na biso ndenge ezali wana ezali na kati na kozinza na le kangola mite mboka na biso ko kangola masoki moko bandeko bomoni ndenge bazali kolalisa biso pongi. Alors, botuna siko na mama kalanga nzambe wana oya yebisaka eke soka pesi témoignage na fungoli monoko ezali po ete bimisa mboka na biso na libulu na makambo ya molili elekaka donc oloba ete nzambe wana asala na ye eloko te po ete meme mama kalanga wana aye susu liboso ya kamera mpo na koloba ete mama journaliste nazali koyebisa mboka na biso ndenge ezali wana mboka na biso ezali na kati na kozinda na libulu mboka na biso ekokangola makaka mokolo mokonzi oyo akoya oyo lakisa ete ayebi nzambe pe yende moto akopesa limia po ete mboka na biso ekangolo bandeko bomoni bato ndenge baza kosakana na biso alors tondima mama kalanga oyo apesaka témoignage avant tondima siko mama kalanga azali koloba siko ke yende ayebi baverité pe mboka na biso ezali na kati na libulu nano ekangolami te pe baverité ayebi moyen loba yango eza te bandeko ata bino moko ata kutu bolobi ete biso bato ya radio Zoumel Mil tozali bazoba tozali babolole boyebisa biso siko na biso na bango banani bazali kodistraire bapeuple. Alors maloba oyo mama kalanga lobaka na batémoignage na eke nzambe atindi afungola monoko mpo alakisa bapeuple congolais makambo oyo esalamaka na bamboka na biso na ntango ya deuxième république po ete mboka na biso ekangolama po ete nzambe alingi kokangola mboka donc nzambe ana kangola na ye mboka yango te po ete siko kaka ye moko aza koloba ete mboka yango ezali na kati na libulu mpe ayebi basekele ya minene me akoloba yango te bandeko bomoni ndenge baza kosakana na biso bomoni ndenge baza kosakana na biso bapeuple congolais bazali kolinga kozwa biso neti bazoba. Alors boyebisa biso moto ya boye lokola mama kalanga tondima ye penza bandeko tango moto soka azali koloba il faut qu'observer maloba lobaka azali koloba bandeko yangana na ye komona ko bandeko na koyebisa bino eloko moko boyebi bakongole mingi pourquoi baza kozwa baregie na makambo ya ngunda ana poto po ete congolais amonaka ete soki aza koloba kaka neti tchaku mais mondele azali koobserve olobi mondele alobi bon paiement kende kovanda okei après 2 semaines après mondele abengi yo lisusu alobi bon relate nga bamakambo olobaki okomona congolais akomi kobeta monoko ekomi makambo abandaki koloba ekomi double langage nde omonaka ke moto azwi bapesi ye reje apres koyoka lisusu ye moko congolais na akomi kolobo bamindele oyo baza baraciste or ke yo oza koloba bamindele baza baraciste kaka yo moko ose trahir na maloba na yo bandeko sikoyo boyebisa biso tokondima mama kalanga ndenge nini tokondima ndenge nini kaka le meme nzambe azali na nguya alobi te nzambe analingi akangola Congo nzambe anakomi kopesa ye double langage bandeko est-ce que nzambe amikosaka lisusu ye moko po ete nzambe soki alobi liloba wana kute kokisami te après ekobimisa version mosusu bandeko tozali bazoba te tozali kolakisa bino lolenge nini bato bazali koye lokola ba ange de lumière mpona koloba ete bango nde bayebi liloba mais nzoka nde bazali kofaire tourner biso kaka esika moko yango nde tozali koloba ete ndeko motema ya moto nde ezali église na yo motema ya moto yango nde kotinda yo kota lola ubi okende na lifelo po ete parti ya motema na yo nde nzambe ya kojuge yo mais nzambe ya kojuge yo te ke po oyokaki témoignage ya mama kalanga po ete ubi yo non po ete na makambo nyonso mama kalanga aza koloba azali kofaire tourner biso mpe azali na bamasonge oyo ke ye moko azali kokanisa azali koloba ya solo me toye komona ete mama kalanga aza na bamasonge apartir ya makambo kaka ya mike tokangi ye nango ayeli biso langage ya liboso aya nzambe apesi ngai occasion po ete nafungola monoko naloba po ete nzambe alingi kodelivre mboka na biso na kati ya mikakatano nzambe alingi ete naloba po ete alingi kodelivre Congo lelo asi afungola monoko mpe aloba koloba ete donc nzambe adelivre na Congo te po ete lelo ayeli biso lisusu langage alobi ete mboka na biso ndenge ezali wana ezali na kati na kodinda ezali na libulu mboka na biso kozalaka adelivre soki mokonzi moko aye oyo ayebi nzambe nde mboka ekozala delivre mais mama kalanga sikoyo langage oyo olobaki ete soki yo ofungoli monoko olobi témoignage na yo nde nzambe akosalamaka minene donc oloba ete nzambe asala na ye te bandeko
tala ezali pasi pe mawana posa kolela yango tolobi bato bazali koboma Congo e ezali bato lokola ba mama kalango na ba discours na bango ba peuple mosusu tango bazali kozwa ba témoignage ya boye o ba témoignage ezali monté de toutes pièces na yemoko ozo tia yango na motu otikali kaka sur place ozali ko tourner na maloba ya mama kalanga moyen o avancer ezate mais tala lelo ozali kolela biso langali du mosusu bandeko tango mosusu bato bakoloba ete ah papa Roger ba azui yango wapi alingi tango mosusu ko déstabiliser bien koloba n'importe quoi pona mama kalanga bande ko bolanda na babilili ndenge nini mama kalanga lelo yemoko lelo azali koloba ete po Congo ezala délivrer il faut mokonzi mosusu aya po ete mokonzi wana nde soko na vérité ebili loba nde mboka na biso kozala délivrer mais mama kalanga kaka wana tango ayaka na témoignage na ye liboso apesaka alobi ete nzambe atindi afungula monoko aloba po ete mboka na biso alingi kokangola mboka na biso alingi kobimisa mboka na biso na kati na molili donc koloba ete nzambe ango abimisi na ye Congo na kati na molili te po ete ye moko aye kokonfirme ke ti lelo Congo ezali na kati na libulu bandeko tososola toza na kati na pasi bato baza komonisa biso pasi kaka bato boza komona bazali koya lokola ba ange de lumière oyo bazali koloba ete bango nde bayebi liloba ya nzambe oyo bazali koloba ete ba DVD bima parti 1 parti 2 parti 3 pour bato basomba mais nzambe ya kolakisa siko ete ndenge nini bazali kosala commerce na bango ndenge moko kaka na bato batekisaka biloko na kati na église o Jésus ayaki abeti bango fimbu différence ezali te bandeko babolingo bolanda mama kalanga ndenge azali koconfirme ke mboka na biso ezali kaka na kati na libulu nano ezali délivré te et puis bolanda ndenge azali pe koloba ete ndenge ezali wana mboka na biso ndenge ezali wana ayebi ba makambo ebele ya minene ya mboka na biso ba secret ya minene mais moyen aloba yango eza te abombi yango pona ye bandeko ba sekele ya minene o alobi ka yebi po ete mboka ezali kokenda libulu ayebi yango mais moyen aloba eza te donc aloba ete bango nyonso bazali kaka na besoin ke mboka wana etikala kaka ndenge ezali bandeko tala soko olandi bato oyo ko oyebi bato mosusu kaka lokola bato ba mama kalanga oyo bango nde bazali kosisa bato posa ya kosambela na biloko na bango ba distraction bazali koya nango bandeko babolingo bolanda na babilili bomona ndenge nini bato bazali ko distraire bato bazali koya comme ba ange de lumière mais nzoka nde bazali na bango kaka bato oyo bazali kotia biso na pasi biso tozali koluka bato mosusu tozali kokanga bato mosusu bandoki mpona situation ya Congo nzoka bandoki kaka bango kaka bazali kaka pembe na biso pe bazali ko distraire biso pe ba cerveau faible bato bazali na ba cerveau faible bazali kozala kaka stationné moye ba situation ya makambo na bango ezali malamu te bandeko babolingo tolanda na babilili pe tomona ndenge nini mama kalanga azali ko distraire biso ba peuple ba image s'il vous plaît moi mukie na ba oyo salaka likolo ata bato mingi bayokango te toyokaki ke olobelaki makambo ya Congo mais toyebi pe bato ebele balobela makambo ya Congo ya mboka na biso Congo mais basi bakufi yo loko ozana na bomoi toza mitune ebele sur le Congo est-ce que okoko loba na biso nini na moi mukuse merci mingi pona motuna wana mama ndengo moninga nazali nazo fungolela yango vraiment en tout cas eloni na koloba na yo servante de Dieu fefe tika na bengo servante parce que moni tango toko solola na yo ozo bunda na ndenge nyonso na nzela Congo mokili mobimba ezolanda biso eloni na kokoloba surtout pona Congo ndenge ezali wana mama na kolobelo vérité Congo eza ya kokundama Congo eza na kati ya libulu parce que tango nga na ke na 2003 na Congo soki lelo nzambe asungi mama ba pesi biso opportunité to fungola poke to loba secret ya Congo kozala libéré po bato ba lingo tele ba fungola poke ya Congo bazo kanga bango bazo nyata bazo lukoboma yango moye to loba mingi ezate mais so congolais afungoli miso apesi biso courage to loba o eza vérité puisque Bible lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci. Tokomi bongo na suka motuna suka ezali est-ce que oko livrer biso ba secret nyonso
obombelo côté mama eza pasi mingi ko livrer ba secret ya mboka na libanda secret o soki na kolingo fungola ngo to livrer nyonso na livrer ki mwa ndambuti esengela ki sikoni biso to senga ki service tango tolobaka na kati ya salle y avait même le représentant mokonzi ya mboka ayaki atinda ki représentant mais soki bakamata ki makambo biso to fungola ko biso to lobaki ba appliquer yango bango pe oyebi problème ya lewa mboka eza kokunda maponi puisque bakonzi mokonzi moko nano aye oya lumière te mokolo mokonzi ya koya oya kolobake to bima na ténèbres to kele na lumière le Congo sera sauvé parce que Congo kala mingi te oza sauvé. Voilà toyoki toti koyoka bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona. Alors bandeko babolingo tolo basikoyo nini tolo basikoyo nzambe oyo bango bazali komemela biso mama kalanga azali komemela biso azali nzambe oyo azako kokisa nanu ba maloba na ye oyo alobaka liboso te après azali koya lisusu kaka kobalola maloba na nzela ya mama kalanga. Alors tondima ou bien toboya oye te komi lelo soko ndimi ba témoignage ya bato te moto wana aza na milimo mabe mais ndenge nini moto aza na molimo na nzambe akoki koyela biso ba double langage. Bandeko na tango ya kalata soko tangi na Biblia soki nzambe mopepe na ye se bimi soki asalobi likambo wana ekoki kobeta retour te sans ke kokisama. Ndenge nini makambo mama kalanga lobaki avant que non ba témoignage nzambe nde mtatininga na fungula monoko na loba po mboka na biso kangola ma po ete mboka na biso zaki na kati na molili. Alors mboka kangola mite mais lelo zali ko la biso sous langage alobi ete mboka na biso ti lelo zali na kati na libulu. Alors boye bisa biso nzambe wana zali wapi bandeko webi bato mingi lelo bazali ko kantake ba peuple congolais ya lelo bazali kaka neti bato ya ex Zaire tozalaka ya pongi ke lelo motoko ko ya liloba boye lobi ya lobi boye bato pe bazali kaka ya kolala ba beti maboko mais bazali ko yeba teke ba peuple congolais to sito fungwami bandeko tozali koloba yango ndeko keba soki ozali na posa kaka ya koya ko distraire ba peuple ezala ana poto ndeko tango mosusu ezali nde nzambe nde mutapesi biso occasion oyo ke biso to banda komona ba makambo mosusu ke ba peuple bazali kotia yango kate po to tombolaka mongongo toloba elingi koloba te tozali maele mingi koleka mais elingi koloba ete ezali na babiloko mosusu ba peuple congolais ba négligeaka ba monaka yango tina te nzoka nde ezali babiloko wana nde ezali babiloko ya minene ezali kosala ete mboka na biso ekende na kokufa mais mingi bazali koyeba te. Yana tolobaki ete ifoko tombolaka mongongo na ba makambo nyonso tu ya mike mike olakisaka pona kolamusa batu po ete babiloko tozali komona lelo bandeko yango nde mtebomi mboka na biso pendant 32 ans. Bato babomaki mboka na biso na tango ya deuxième république ba changer image ba yeli biso kaka rythme oyo na ndenge te bazali ko distraire ba peuple ezali bazali ko boma biso lisusu sans que to miyeba bandeko. Po ete soko tali malamu bandeko moto lokola mama kalanga bango nde mtu babomi mboka bapiye mboka mais lelo zali kozwa po audace ya koya liboso ya kamera mpona koloba nini na yebi basekele ya minene ya mboka na biso oyo nakoki koloba te bandeko vraiment tala oyebi ko babiloko mosusu bato bazali kosala et puis baza koya mpe na kombo ya nzambe kolakisa ke bango nde basantu bandeko yango na tozali koyebisa bino ndeko nzambe oyo bozali kosakana na ye lelo nzambe oyo bino bozali kosakana na ye lelo bolati kombo na ye bokomi nzambe alobi nzambe alakisi ngai nzambe alobi nabimiseli bino DVD partie 1 nabimiseli bino DVD partie 3 il faut boyoka yango bandeko mais boyebaka ete à partir kaka ya message oyo ndenge biso tobandi kotombola mongongo tobandi koloba c'est que nzambe déjà permettre mpona koluka kotalisa misala na bino ya molili oyo bozali kosala ya kodistraire ba peuple mais bandeko tango mosusu biso bato radio zoom elmil tozali kaka se koloba mais tango mosusu nzambe akoutilize bato mosusu oyo bakobima na nsima oyo bakoya kokundola misisa na bino nyonso tu na badistraction nyonso bozali kosala mpe ekozala soni tango yango tozali koloba bandeko soki mpenza bozali kolanda nzambe ya solo bolanda nzambe ya solo mais botika ko distraire ba peuple congolais pete nzambe ya ko confondre bino kala te bandeko babolingo na banzi ete bato mingi
bazali ya kolala. Na koyebisa bino lisusu eloko moko bandeko. Boyebi tango papa Etienne Tshisekedi. Ba nomaka eto ba votaka na conférence nationale tango comme premier ministre. Et sengaki sikoyo il fallait papa Etienne Tshisekedi ndenge ezalaka akende na palais de marbre pour être bakutana na Mobutu pour être a signé ordonnance pour par après Mobutu il fallait acheter en place. Tango papa Etienne Tshisekedi akomaki na palais de marbre bazui ba présenter ordonnance wana. Tango papa Etienne Tshisekedi après avoir kotanga aye ko remarquer que na kati ya ordonnance wana ba piège ezalaki. Mbala moko na kati na ba piège bato ya deuxième république ba tchaki Mobutu bangwanda bango nyonso tu papa Etienne Tshisekedi azui a barré esika ezalaki ya ba piège. Oyo ezalaki kosala neti ke elakisa ete Mobutu azali kaka garant ya nation. Na ba makambo ndenge na ndenge papa Etienne Tshisekedi a barré yango. Tango papa Etienne Tshisekedi a baraki yango Mobutu a remarquaki te. Après ba panzani bakena bango. Tango sika bakende kokutana na bisika na masolo na bango ya bamiyibi ya masolo bamiyi ya molili o bata deuxième république bazalaka nango bangwanda bayebise ba bien mais le vieux yoza ya kolala oyebi teke vieux na ndenga salibo acheo moko na piège acheo biso moko susu na piège Mobutu alobi mais ndenge nini acheo biso na piège ndenge nini bayebi si Mobutu alobi non bon moni nani mais donc passage to paragraphe oyo ezalaki te tolingaki tozwa ye oyo ezalaki lokola clé na biso tolingaki tokwesela ye nango omoni teka baraki yango Mobutu asutuki alobi ya bon bayebisi Mobutu babi te ndenge ezali wana benga ye sala tuluka ye benga aya na gwado bokutana baluka ndenge nini akosala po ete babongisa na ndenge ya nini bandeko Mobutu aluka Etienne Tshisekedi abenga ye mais esimba kaka te po ete Etienne Tshisekedi na tango wana amonaka ete ndenge mpe bayokanaka na Mobutu ke après 5 ans mosusu akozwa mais yaka omonaki Mobutu akomaki teti yango namonaki ke non lokola ya peuple nde mutu apesaki poste aki premier ministre azala ta premier ministre lokola oyo aki président Mobutu alingi te azala premier ministre mais ye moko abandaki koloba ete ayebi esika nini akokangela kaka ba mobutiste tango esali bongo bandeko ndeba Mobutiste bayaki kotimbisa Mobutu na makambo ndenge leka bino moko boyebi soki na pesi exemple oyo na pesi yango pona nini bandeko bino bokanisi papa Etienne Tshisekedi makambo azosala ayebi yango te bino bokanisi ete papa Etienne Tshisekedi azazoba te tala kutu na makambo ya constitution ya mboka bomoni ndenge baraki pona kolekisa na Mobutu ke poto ezali fo boye na ndimi yango te wana bimisaki ba misle bandeko ebongo lelo baya koloba te Joseph Kabila azali mopaya pe ye ayebi ke Joseph Kabila aza mopaya papa Etienne Tshisekedi akoka ko résister nango te akoka koluka ba paragraphe ezali ya makasi to akotelisa na ba peuple ke non mokonzi onga na ko sala vote na ko kende na zala candidat na ye te pote azali mopaya boye lelo nde koloba ete papa Etienne Tshisekedi ayebi lisusu makambo ya loi ya mboka te me bandeko tango déjà papa Etienne Tshisekedi ake déjà élection na Joseph Kabila c'est ka lobel eza kolobela bino eloko te eza kolobela bino déjà que Joseph Kabila azali mwana mboka bandeko bino bokanisi na question au journaliste atunaki oyo alobaki na ete papa Etienne Tshisekedi baza koyebisa biso ke toza koyoka bato bazali koloba ete président oyo avandeli biso azali mwana ya mboka te ebongo oyo olobi nini bino bokanisi papa Etienne Tshisekedi po apesa réponse oyo ayebi ete azali nango raison akokende koluka tourne epai ya bato toyebi biso nesu papa Etienne Tshisekedi malamu soki azali na réponse na oyo ezali non akoloba non wana mbala moko jamais koluka tourne mais comme que omoni ke ndenge ezali wana bato mosusu bazali koloba ke tala aza mayele tato oyo oyebi pourquoi a répondre biso na sens wana po ayebi ete lokola ye moko déjà na ndenge ya légitimité ya mboka
azana babikanda mosusu asigné ndima Joseph Kabila comme fils du pays pe à quelle élection aye yoka nisi soka lobi mbala moko direct alobi ke non naza kondima te aza mwana mboka oyebi ke ba réponse mosusu ekoki kokangisa ayebi ke kozala lokola piège po ete kaka réponse wana ya kopesa ekoki kolukela ye mindondo ayebi yango yango na moni eke ono ba peuple mosusu tozali koyoka bazali koloba ete azali congolais ba mosusu azali balobi ke azali congolais te alors ngai nazali esika bato balobi ke azali congolais te omoni a répondre yango na sens ya mayele po ete lelo ata soki likambo balobi ete bakende kofunda ye akoloba ete non ngai nalobaki te ke nalobi ete Joseph Kabila azali rwandais me ngai nalobaki ba peuple mosusu bazali koloba bazali mwana mboka te me ngai nalobaki ke nazali nsima ya ba peuple na bandeko papa Jean Tshisekedi ayebi eloko asalaki asakanaki na esprit ya bino ba peuple me boza kocomprendre te yango na tozali koloba bandeko politique oyo il faut kokeba na yango politique oyo bakoki kozala ko bazo koyebiso makambo yo oza komona neti bayebisi yo a me nzoka baza koyebisa yo b yo oza kocomprendre te mais bandeko ba bolingo na koyebisa na bino il faut biso ba peuple to fungwama il faut biso ba peuple to zala mayele po ete ba makambo mosusu ba opposant congolais bazali kosala bango nde bazali kodindisa mboka na biso na kati na libulu mais mingi ba comprendre nanu te mais mokolo boko comprendre yango ekozala tango mosusu retard mais likambo te tolobaka yango ata ndenge bato bazali koloba ete biso bato ya radio Zoom mil toyebi eloko te mais na mwa moko toyebi bandeko topromettre bino tokobanda kaka koloba ti mokolo bino moko ba peuple boko se retrouver na yokaka esengo mingi po ete ntango tobandaki koloba makambo ya ngbanda le terminator ezalaki na baradio mosusu babande kofinga biso bato wana bakanga minoko bato wana baza koloba nini boye ngwanda nde aza na verité mais nasepelaka mingi mpo lelo komona ete baradio wana bango moko bazonga na raison bakoma kokritike meme ngwanda mpo ete makambo meme biso tolobaka ndenge ngwanda aza koyiba bato bambongo oyo biso totombolaka mongongo bato ya liboso lelo bato wana bakoti kaka na langage wana pe bazali koloba langage oyo biso tosi toloba nzela oyo biso tolekaka to chemin oyo biso tosi toleka yango pe chemin bango babandi koleka yango nasepelaka mingi mpo ete mokili ezali kozongisa kaka biso na raison mama ozali napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bomoni ndenge nini bamakambo nyonso tu euti kolobama na banzi ete tolongoli eloko te tobakisi eloko te me topesi bino kaka lumière ezali sikoyo bino moko nde bapeuple bojuge bino moko sikoyo nde bomona bino moko boyoka ndenge nini botala ndenge nini bato oyo bazali ko distraire biso ebongi malamu peuple congolais tolamuka na pongi tolamuka na pongi bazali kolala pongi ezali malamu te balamuka na pongi wete tango bapeuple bazali kolala na pongi nde bato oyo bazali ko distraire bango botolamuka na pongi bandeko po ete nzambe apesi biso chance elingi koloba teke tozala kaka na kati na kibolole oyo nyonso tu bazali koya koyebisa biso kaka mais ndeko soki moto ayebisi yo likambo wana poto ozali kame moto ozali kobeta betolo nasali 20 ans na poto 30 ans na poto meki 20 ans yango na 30 ans yango na poto komona moto awuti kongo lobi yo aza kokosa o moto osali 30 ans na poto ofandi na pays développé moto awuti na pays ya sous-développé azali koya kokosa yo bandeko il faut kokamwa alors que yo kutu moto koki koapprendre makambo ebele na moto awuti na pays ya sous-développé moto awuti na pays ya sous-développé akomi koapprendre yo moto ovandi na bapays développé ozali kobeta tolo 17 ans 30 ans oui papa Roger kokamwa bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozalaka na bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zoom 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoom 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoom1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.